Jokwele nini oye nango pona mkola lelo pona boss live hérité wata balobi eza époque na ye. Non mais comme tout à l'heure je viens de dire bon ce jeune ça est là on est fort chai pour là on attend moi chaque chose a un temps monde et un temps pour tout le monde coller à coller aux agents donc quand la jeunesse ça on a venu les belés pour jeune parce que on a venu wana ezalaki selon Jokwele oyo batu bayebi grand jogo. Alors tozokota na kati poke oyo nyonso boza nango mposa boyoka bokomona yango lelo bala nkini ndika ndocheza ndeti na film elle comment to comprendre nango hérité wata topesa étoile quoi étoile eza pona batu tout quoi c'est ndeti to la étoile ndeti pas na étoile hérité eza ye totikela étant au code de mboka 0033 Gaëtan Sandoku veut dire minga olobeyate bala nkini bozora age propre pour les alates dans la poto propre bien avec David Mosso le grand producteur Yewana Yem Taibi Masolo monsieur David David Mosso oyo bozomona David Mosso balobi yene mukolo masolo David Mosso alors David Mosso en personne pendant Sango ya Congo. Alors s'il vous plaît David Mosso, s'il vous plaît, un mot pour notre site Panza Sango ya Congo. Sango ya Congo. Panza Sango ya Congo. Voilà. Bon, confirmation David Mosso appelle celle pour la Panza Sango ya Congo. Boyo kala bino motema pasi te ezali site ezokanga solo nyonso. David Mosso c'est Gaëtan Sandoku match avec kitoko. Bana kini bo sepela. To beta sur numéro ya supérité wa to beta sukana solo. Bon mon ngo dance. Moi ba producteur yé. Bana kini benga boye ba producteur David producteur yé wana. Mon producteur est jeune. Alors voilà, il y a une nombre d'années à l'époque. Jeunesse, il faut tout comprendre. Époque, jeunesse. Moi, mais toi, petit dans la prestesse, c'est moi. Jeunesse. C'est ça que moi qui sa mère, je sais où tu es. On a le trésor qui s'en parle. Et ça, ça nous code un peu de la maison, les filles et moi. C'est ça que dans les gens qui ont Benimeza, qui moi qui sa mère, Bakasou la Wataïwa. Toi, on a choisi de faire moi chez les mingi tozolo baba na kili mingi tozolo ba. Omoni David Mosso yowana, yowana vraiment, kolo masolo yowana. Oh, kosa konga producteur, lemba. Moi David Mosso, to beta liki konenje ne boyebi na kini, ye. Comprends yani ki yebisa bango pesa bango salama bana kini. Ya bino yango tozaka na conférence de presse ya moto na tembe. Elombe cc, mobile solo hérité wata donc tout à l'heure nous on a les producteurs David Mosso o asala mamunyo so quoi. Donc siko ya biso. Mais vraiment, il dit l'image, n'a pas comprendre quoi. Quand on est bozomona, maître Kim Kabongo, le préféré, aye kolanda Panza Sango ya Congo parce que ça apparaît, il y a Panza Sango ya Congo. Il dit Kabongo la sainte azana biso ensemble. Balobi Panza Sango ya Congo eza lango site oyo, eza ya motema malamu, eza site oyo tozo kobenga terre d'asile. Lelo tozo ya Indrid Kabongo na Panza Sango ya Congo. Indrid, que place nouvelle pendant Sango Congo zali la sainte place na yo na pendant Sango Congo zali mukolo tsaka lokolo ka ba indri to yamba yo maboko mafungwama indri pesela mamu ke maman. Merci beaucoup vraiment na yo et dit nos images ba image toujours très bien moni son temps moté malam ça donne ça et puis ça image to ça yo CP là ba tout ba yaki pour une conférence de presse enfin il est surtout plus venu signer son contrat et c'est une très bonne chose, c'est des choses à féliciter. Mouta tenté carrière en arrière en tant que personne de la presse, en tant que Moutazo représenté presse moi partie nanga. Donc je suis contente d'assister à cet événement, c'est quelque chose de très bien. Donc on était ici là battu surtout Bazaki, pourquoi pas Cédric Ouattaya qui peut soutenir grand garçon fiston Manissa ba grand garçon. Azala qui battu surtout Bazaki de et Dino Image. N'arrive peut-être si c'est Dino Image around in the world. Pendant ça on a TV donc vous a toujours branché la sainte Ingrid Kabongo. Meilleur journaliste de l'année 2014 et puis rien que pour vous vraiment dans Panza Sango ya Congo ça restera malgré tout entre nous Botalango bien évidemment sur vos chaînes Congo Web TV. Merci à vous tous. Oui, Zalaki la sainte oyo moi la moi oyo to ebiteni to repesa ye yazo mérité ebele
kaka oyo bozomona ezali Kelly Katenda mwana ya panza sango ya Congo makambo ebanda nde epa na ye balobi Kelly Katenda mwa liloba moko mpona héritier Wata et puis mpona panza sango ya Congo site oyo ekangi masolo na Paris. Merci beaucoup Edino Image Tour du Monde. Yoga Tour du Monde. Balobi Oda Panza Sanga Congo. Il y a Edino Image Tour du Monde. Donc voilà. Donc Kelly Katenda moi il y a Tour du Monde. Mais tu es signature de contrat héritier Watanaba avec M. David Mosso. Franchement il est qui trop bien. Tolinga moi boy vraiment invité presse baillé. Tu comprends que héritier artiste et musicien héritier Watanabe à respecter la presse. Et Bisso presse tu vas derrière hier. Tu retiens Maboko pour Makambo Kelly Bosso parce que c'est un grand garçon. C'est un artiste talentueux, donc Naïbi Keke Bosso. Merci à Edine Image Tour du Monde de m'avoir accordé les paroles. Merci. Balobi Doudou Messi, Azana Bisso Doudou Messi, poisson de Paris, Azapena Bisso Longo, Balobi pendant ce Congo, ezali terre d'asile, ezali site oyo yambara mutu nyonso soko yebi musala na yo okoleka pendant sango ya Congo. Soko yebite là-bas. Rosane Fatou Mazana Bisso awa ayaki pona invitation ya Watanabe tozapenda Darcy Kela bazana elongo balobi site oyo yango bakobenga France terre d'asile site oyo ya mama mutu nyonso Kelly Katenda mtafungula masolo te balobi ne mapata Kelly Katenda LF Bijana pe azana biso longo Allô toujours continuer kaka masolo na biso oyo za site ya Gayar panza sango ya Congo to bakobenga terre d'asile oyo ya mama mutu nyonso balobi so za motema mabe na panza sango ya Congo okoleka te kasi soki motema noza pembe nde okoleka Karine Nzololo tozana yo awa na conférence ya Watanabe kitoko ya Congo ezande yo te Karine Nzololo. Alors toni to tunaka mwa motuna moko Karine Nzololo est-ce que vous avez invité à wato yeka pour la joie image panza sango ya Congo? Oui, merci pour la question. Et dit nos images, hein, l'homme au grand cœur. Oui, Naé, parce que justement, Congo number one, ouais, ils ont appelé. Donc, Naé a représenté mon équipe Adi Londolé, hein, que je salue en passant. Babi Mado Chako, dont on a salué Bango. C'est vrai que Toyaki, pour la conférence, il y a Héritier Wata. Ça s'est très bien passé. Bon, on a des images partout sur Internet. Donc, vraiment, Babi, tous à Rana Bolingo, Soudé, Babi Banabas Bobo, c'est là, Téliba, Mibali, Bobo, ça, et Tamboleli. Donc, merci vraiment. Pendant ça, moi aussi, t'as monté ma malamou. Donc, vraiment, il y a un ami dans le Bézate. Karine Zogito, Congo, Bambo, Tepe, Nabafan, Nanyos, Babizou. Ezalaki Wabino Edino Image pendant sango ya Congo azo continue musala na ye balobi Anel Kabafosset azana biso tout ça pena ba grand caméraman réalisateur ya panza ya Congo number one bazana biso longo. Alors Edino Image tellement zakane motema pembe azakane likamona motote bozomona Anel Kabafosa yaza penza to bana tobenga nani yazali associé ya panza sango ya Congo. Donc so bozomona Anelka azo baksa moi liloba moko na panza sango ya Congo. Donc voilà, signature, il y a contrat héritier. Tu es toujours pour apporter un plus. Donc, présence d'Abisso de Tolara et l'esclave. Tu es pour ça, la Moussala des Alara. Donc aujourd'hui, héritier a signé son contrat avec David Mosso. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Merci, Anel Kabafosa. Congo Mokili. Balobi Lisette Kabengele azana biso ensemble ye azana Congo Promo TV. Donc babi pendant sango Congo ezali sitoyo ezala ngo ya botema pembe et ya makamutu nyonso Lisette Kabengele un jour tozela opela pendant sango Congo pendant sango ya Congo eza terre d'asile et ya makamutu nyonso Lisette na sito kutala na yo na kosenga na yo moi liloba moko ka na ndenge to siko kutana na conférence ya Wata. Là faut que je tiens. Lilobeza il y a grand chose, il y a pas grand chose. Toi qui soutenir artiste, le les qui contrat signature, il y a contrat naé pour une bandeli à vie naé à bandi chemin sika et tu es kaza talentueux et si kazala qui te ebi ba talent naé et les lots tozo pesa tozo tika et totala nzela naé ndenge ko zala mais je sais que tout ira bien parce que il a un talent éblouissant. Merci. Sokoza motema mabe okoleka noti kasi sokoza motema pembe okoleka panza sango ya Congo panza sango bilili o grand coach Obema Kusa
panza sango ya Congo edino image tour du monde panza sango ya Congo edino image panza sango edino panza ka sango image panza ka sango ya Congo mobimba o panza sango ya Congo edino image tour du monde panza sango ya Congo edino image panza sango panza o panza ka sango panza ka sango grand kochobe makusa alinya yoka o panza sango ya Congo edino image tour du monde panza sango ya Congo edino image. Jessica Tilanda, Natacha Lotanga, Clarisse Lizarazu, Airbag. Oh, étoile d'amour na Bordeaux. Pana panza sango ya Congo. Dolela. Panza sango ya Congo edino image tour du monde. Panza sango ya Congo edino image. Grand coach on la terre. Ya Romy Togas. Lale 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 anisendo mbaso Holanda panza sango ya Congo Geni wa Holanda panza sango ya Congo anise wala da joie Holanda sango ya Congo panza sango ya Congo edino image panza sango ya Congo edino image tour du monde panza sango ya Congo edino image. Balobi makambo elekaki na aéroport tozomona ngo lisusu awa conférence de presse eza ya koyeba ndenge moke panza sango ya Congo eza na bino longo Karim Zolo aza na biso longo toza na Jokwele toza na basituation mokili ebi ezali awa mpona conférence ya Wata balobi panza sango ya Congo eza site oyo babengi terre d'asile oyo tozomona azali ye moko de la presse congolaise po abengi Vini Pela alobi noli tambula sage aza na biso malgré tout obenga ngai te noli babi panza sango ya Congo ezali terre d'asile noli place na yo mpe na panza sango ya Congo ezali f jana image aza na biso awa kelika te na mapata mwana ya liboso ya panza sango ya Congo bozomona kelika tenda soki nakomona kelika tenda nakomona mire ya uchai ta nakomona mire ya uchai naomona Zaza Star la bimbe ta naomona Zaza Star naomona Alia Star yabaleka la panza sango ya Congo malgré tout ignorance tozomona ezali ye moko maître Hakim Kabo le préféré aye kaka po a soutenir frère na ye héritier Wata Boss Life maître Hakim moi le réali pour la Wata Nazali devant et derrière. N'a soutenu derrière et n'a soutenu devant et derrière. Je soutiens Wata. Boss Live, je soutiens vraiment Leki, Makambo Keliboso, Kevin Matobo, Leki Moto, jamais n'a robot Sanae. Donc on est tous ensemble, tous les gars, conférence après c'est à Wata Boss, il est dit très bien. Donc après Manae, Azonga, Tozana Simapé Liboso, Totikara Simapé Liboso, Era Kim Kabonga, le Babon, le Barapo Naebi, na monde de musique n'a contribué au Béné. Naza Mwana Wenge, Mwana Wenga Bimina Ndaku, a continué Kaka. Donc on est là. Merci Edine. Merci Maître Hakim Kabongo. Balobi la champagne zone de la Mandinga Mukete. Et vraiment, tozalaki na bino na aéroport bomonaki grandeur ya bato bayaki. Lelo ce soir on a conférence eza ya kolinda na Ndinga Mukete. Balobi Wata ozo confirmer. En tout cas, Moussala Malamu, Moussala Kitoko, pendant sango ya Congo baza toujours simana yo. Pendant sango ya Congo va continuer Moussala nango toza na Willy Gaba na pembelisation. Toza na bébé champagne Congo lengi. Grâce mbizi pasa na biso longo. Balobi Moussala oyo edino image azo basakaza professionnel akosalela yo nyonso. Sango ya Congo motema pembe France terre d'asile.
pendant sango ya Congo c'est la bino nyonso oza motema kofungwama ako travailler na pendant sango ya Congo po yango ne terre d'asile bon mais on s'appeler ndeko na biso moko mokonza bana poto azala liloba loba Watanabe ndi président bana poto ya zapela Wata lobi ye azali président bana poto liloba te pona Wata pona Wata liloba ekoki kozanga te lobi pona Wata donc liloba ekoki kozanga te kandi bino mo boki ne boss live de lobi mokonza bana poto lobi staff eza anga Paris bino mambosali Paris héritier mambosali Watanabe boss live Gogan mambosali parce que ça bloqué pour aniti na niveau ngam na message na zena ba de besoin c'est un message on a deux personnes parce que demande ami na comme na 300 personnes ba demande ami pour na nini Wata anga bino mambosali sikono ka tonto lo baraka na benga mutu moko mto apesa ba numéro ba to pona mabanga pona soko lingi libanga soko lingi libanga mutu moko apesa numéro président mutalobi bongo yango ye nazo benga ye donc ye soka ye o alingi libanga bo contacter Rodrigue sans oublier Victor Onema solo la Rodrigue bonjour na batutu donc numéro bonjour na batutu na ngana pesa ka numéro contact pour batutu bana pesa ba dédicace donc numéro na ngai non gérer ma dédicace il y a bon Wata ils a 0033 75 88 39 918 donc il y a un WhatsApp et il y a un Viber donc so benga directement aux un album na bosante ba masa na tu ya kije Pati Samba donc J de Lokota Jobel Lokota Christian Lokota bana tu ya Lyon bana ici c'est Lyon to ben mamango bandi bana ici c'est Lyon kaming to ya Lyon na bosante peut-être vient na Suisse DJ le meilleur des Suisses DJ Papa Chéri donc Richard Domingos meilleur ya Switzerland venanga il y a Vincent Mangala Pati Samba Cédric Wata Bobo Beloy Maître Zéfi Motema mère Anto na Suisse Vicky Onema Motema na biso quoi donc voilà numéro à contact et on va pour la dédicace donc voilà Rodrigue Antouf bonsoir à Batutu pendant sango ya Congo continue ka boulot to zapena na Darli qui est là Darcy mais comme da toza la présence à Darcy qui est là azana biso longo na Willy Gabana azana biso en direct Pichu vangwa azana biso ya lolo swami pe azana biso oh Darcy qui est là azana biso awa Rosiane Fatouma Pazali Kevin Matobo wa mwana ya vient na biso Sami Matobo toza pe Clotilde Pazana biso et Willy Gabana na Bela Claudia Muswahili Kazia Kamoke balobi pendant sango ko sala ka musala nango botala plein oyo Wata siliko sala awa e bandaki na aéroport to komi nango susu wa na conférence de presse Viki on ne pas la biso nango mwasi kitoko balobi mo so mériter place na libala ezande bongo Keli Katena Mapata mona liboso pendant sango Congo ya loro sombi azala biso wa ya oh Ali Alstar Ali kabila pendant sango Congo malgré tout sala mo ko ignorer pendant sango Congo sala pendant sango Congo eza site oya munene zapena Régine Ilunga azana message ya repasser pour na boss live héritier Wata Mama Ilunga micro ya maboko nayo. Bonjour, bonsoir tout d'abord. On est là pour notre boss quoi, héritier Watanabe. Toi qui pour un contrat naé. Ça s'est bien passé comme en Europe donc voilà. Et je dirais bonjour à ma famille. En commençant par Doudoumbisi, Poisson, Beloy, Yebelardo, donc Mingo Lobezate, des gros bisous à ma famille, Henriette Konjinga, Karine Mokondi la Baronne, Clarisse Lizarazou, oh Lisa, Dark la japonaise, Clarisse Lizarazou, Dark la japonaise, Kevin Matobo, j'ai à bien donc sans oublier mon mec, mon mari, Dax Kitondo Djilago, Kabouchkor, on est ensemble. Dokos. Balobi ata balingaka moto lokola Willy Gabana ye penda futaka TGV na ye en direct ya Belgique po ayaka ko soutenir ndeko na ye héritier Wata Willy Gabana
Oh là là, Willy Gabana na leli pendant sango ya Congo eza toujours sima na Willy Gabana liloba moi liloba mukeka kapona héritier wata Yo le bizate to mila to an sengo ya contrat to signé pour na 3 albums na obu musique B Black donc yo le bizawana to mo bino mo bomu na ba fan ba région longa usama donc motema Dax ye mo azaba kotoyo to zana ba Kela Rosiane donc nous li tambu qualité image donc babi ba journaliste basé belé ba oya belé ba Congo Mikili Rihanna Domingo Anelka ba Fosset Adoyu et Kevin Matobo Willy Gabana lobi ni pona panda sango ya Congo panda sango ya Congo déjà yo karo zo boma biso déjà donc il est Belardo oh noli tambu le sage Chéri lobi ni pona boss live mais boss live ye mutakangi masolo zo mona makamoko na bika mutu mo mutasalango ve na biso nyonso deuxième mutasalango ye mo oza confirmation ya Thierry Mogratana oyo boyebi Thierry Mogratana ya grataka balobi makambo oyo botuna epa Jokwele makambo oyo balobi eza nini ozaka kisi to nini Jokwele eza kisi to nini bon à suivre bon Moussala esili